Je suis vraiment dessus. Il y a que chaque Congo na auto sala pour un artiste et que matanga neza la boye. Il n'y a pas de musique. Matanga chaque Congo. Batu bazate ni bani donc bozomona. Là il est 21h55 je prie. Staff na baninga na ye. Awa pe pe marai passe moi 15 000 na ye pour bakaboli. Cotisation na ba moi to na biso. Exact. Bozom site. Moi to na biso. Exact. Mbongo o bapesaki wana o babisaki o babisaki $50,000 o babisaki pona bobsek ya Chaka Congo ata fazia soir kufi na avenue batu basangisaka makambu ba obsek na bango le kakata boete et banda tozalaki na margo ezaki ka lobby ne margo apesaki biso position la position apesaki biso à lobby non avec ce qu'elle avait na maboko comme pratiquement impossible à réaliser, bah obsèque digne yaran ya Chaka Congo ndenge toujours c'est là. Et voilà. Mokengeli wali bota o kende malamu papa. Nasuka. Mais ça fait très mal, en tout cas, de voir que Matanga Chaka Congo et les cas Nandenge Yaboue, Botala. J'ai une petite question à Batoba Kolanda Biso. Est-ce que Matanga Pesara a un impact? Bozomona Ndenge Matanga ya Chaka Congo. Les alliés Koleka. Ah, les alliés na veille mortuaire, je précise bien. Botala, comment est-ce que organisation il y a Matanga, il y a Chaka Congo. La maison Hostelmac pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac. Olivier Moukoko. Bonsoir très chers internautes, bonsoir Baïkouromani, au Wapi en Arabie, c'est partout dans le monde. Alors, les alliés en Afrique, oui, bongo pour la Kisabino, veille mortuaire, il y a artiste Chaka Congo. Chaka Congo, Watika Bissona janvier. Et bien aujourd'hui, on est veille mortuaire. Excusez. Et Belém Bongo pour Salema. Donc, samedi, le 13 avril 2024, Bozomona, Ndenge Matanga ya Chaka Congo. Les alliés Koleka. Ah, les alliés na veille mortuaire, je précise bien. Botala, comment est-ce que organisation, il y a Matanga, il y a Chaka Congo. Ça fait très mal, je suis tellement déçu de voir tout ça. Chaka Congo, lui qui était là pour les artistes, lui qui était là pour na kosunga artiste que notre na ba problème na bango pour landela moi mon solo tango eko bima ba pour l'artiste kitoko moi mon solo tango eko bima ba foutre l'artiste peut-être ba mbongo il y a ba traitement tout le monde ngo ebelé ko quand ba ko na artiste tout le monde azara toujours wana à l'époque je me souviens tant maman tchala moi nazaka na ba problème na niveau il y a un heure Chaka Congo qui est tout le monde va céder le play et tout consort. Et aujourd'hui regardez avec moi Talaba obsèque Tala veille mortuaire il y a Chaka Congo ndenge les alliés koleka n'a pas si na motema. Alors tout ça bandeko bazo yemba bitozo Tokozonga na Nzambe.
Mokengeli wa libota okende malamu papa. Kende malamu papa. Papa balelio na losambo papa. Kende malamu papa. Mama balelio na loyembo papa. Kende yo, kende malamu papa. Kende malamu papa. Artiste balelio, kende malamu papa. Kende malamu papa. Tuta na nzambe, tokozonga na nzambe. Bana balelio na losambo papa. Kende malamu papa. Libota balelio kende malamu papa. Kende malamu papa. Alors, awa bozomona ba ndeko nae ya lingomba ya katoliko nde ba yaki bongo ko rendre hommage ba salaki ba salimes bozomona ensemble na biso. Comment est-ce que ba salimes mais c'est comme déjà nasuka, mais ça fait très mal, en tout cas de voir que matanga ya Chaka Congo eleka na ndenge ya boye botala. J'ai une petite question à bateau bakolanda biso. Est-ce que matanga pezara na impact? Parce que je ne sais pas. Non, répondez-moi dans les commentaires. Mbongo o ba pesaki wana o ya bisaki o ba bisaki $50,000 o ba bisaki pona ba obsèque ya Chaka Congo. Ata fazia soir kufi na avenue batu basangisaka makambu. Ba obsèque na bango le kakata boete. Et les karata boete bota batukuna bavani musuna ngambu na relaxa bino ndenge makamto zo leka parce que Enoch Binta journaliste na banque te boyi très bien que quand je fais mes investigations na kitara sur le terrain na l'accès donné makambo ezaleli. Donc mutaza occupé na makambo na e kit ba pesinga mukuna sonta ba osa mes kuna ba pesi kit kuna mupanzi koto ndeko wako swana o molonga li na e koto ba bosa ba débat na bango. Ça fait très mal de voir ça, Chaka Congo ne mérite pas ça, s'il vous plaît. Ce qui problème est là. Si vous êtes dans l'hôpital, si vous avez des problèmes, si vous êtes à Koufi, vous êtes là. Bon, vous pouvez dire que vous organisez bien. Mais, dans la situation, vous êtes à Koufi. Banda Koufi, vous avez 2 mois. 3 mois. Attends le côté. Mais les musiciens, ils ont la rébellion, ils ont la danger pour les gars, ils ont la boue. Nous avons la vie, nous avons accueilli, obsèque, nous avons été VM, nous avons été nous sommes au Sénégal, nous sommes au Mali, au Ougandais, au Rwandais, au Sangani, nous sommes au Ougandais, nous sommes au Mukio. Nous avons Metz, Metz. Chaka Congo, Metz, c'est ça la masse, pour faire air, nous avons fait nous sommes banda. Et puis moi, une partie car il y a bon vraiment au bas de la famille, faut des alliés, dans le monde ma famille, faut des gens, des artistes, des musiciens, des comédiens. Pour la base de la unité, il y a un peu il y a un moment où il y a un peu bien ta journaliste à Zara Banque. En tout cas, je suis vraiment dessus. Il y a que Chaka Congo na auto sala pour na artiste et que matanga neza la boye. Il n'y a pas de musique. Matanga Chaka Congo batu bazate ni bani donc bozomona. Là il est 21h55, je précise l'heure. Enoch Bintazara Banque. En tout cas, j'insiste encore. Tout ça matanga Chaka Congo bota bino moko. Oh là 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 là, mais là ça fait mal.
Enfin, Lelo et Mortoy, il y a Tchaka Congo. Et puis celui le Bezali, il par rapport à Babsek qui a un déconayo, pour le Messana, chaque jour, chaque Tchaka Congo. Naza mana passe dans les sangotés à BM actuel, je vous dis sincèrement, je suis franc de moi-même. Naza il faut profiter, façon à dérouler, il y a activité. Vous voulez même voir que même les musiciens, même nos siens, même les comédiens, là, ils se présenter dans ma tanga à Tchaka Congo. On ne peut pas pleurer Tchaka Congo comme ça, vraiment, Naza vraiment. Même l'organisation, même Naza ouvert. C'est quoi le problème? La première semaine, ma casse, ça passe. Naza sincère de moi-même. Naza la franc la bino. Naza la franc. De quoi Koufi, Naza le rôle en Gaïna yo. Tchaka Congo, on travaille avec lui en partenariat en tant qu'Anissa. On a beaucoup souffert dans le monde de la culture Oyo. Et puis Tchaka Congo, on a retiré la mort. Je sais pas comment on a l'image. Exactement. Et puis on a tiré la ours, on a kangaïe, on a l'ongolais bilamba na kangaïe, on fait vent en paix. Et puis tout seul là, on a mingi. Comment on a tiré la mort? Il a fait presque 2 mois et demi. Et puis ma tanga là, voilà. Je m'excuse pour ces termes, mais moi on a beaucoup côté. Même la quartier de la bataille. Donc on a vraiment touché la organisation. Il y a obsèque et Tchaka Congo. Mais c'est quoi l'organisation où il tout ce qui prince et informé de chaque Congo va faire des affaires. Maman, moi je suis à Koufi, je suis à la Simate. Je suis à la Simate, je suis à maintenant, c'est la famille qui a imprimé, on a un certificat, on a un macam. On ne fait pas toucher presque pas nous. Donc c'est une technique qui pour ramener Tchaka malgré que vous m'avez dit que ma casse hélas tout ça. Voilà. C'est la famille. La salle est des manches nyos. Famille mon a presque tout ça mon aura. Pour matin qui est na aura mais talabino moko. Vous allez compter on dit au mess à mon sili. À mon des personnes va vendre mon oiseau poisonné dans mon cou. Alors président Massamba, une petite question. Namambo Onyo surtout la faute revient à qui? Mais papa, organiser c'est qui? C'est la famille non, c'est pas nous. On n'a rien détenu, même pas un fonds, je dis ça hautement. Haute voix dans le on n'a rien détenu. Donc c'est une énergie pendant 2 mois, il y a organisé pour les la combien de ça pour la hommage. Ça ne même pas un franc, on a coûté ça va plus de $500. J'étais témoin. Voilà, vous étiez là dans la studio, on a dit ça, merci beaucoup. Mais tu as là le PC résultat. Il fallait même le gros chef a payé ça qui va être la disposition à Bino. Tu as organisé que ça aura, mais tu as la Bino, mon gros, pour finir dans la petite. Bien, bien. Donc je vais comprendre que depuis tout ce temps matin. À cause d'un problème, mais batunyo surtout bako qui m'a été. Yango na biso to tikalaki to lo baloka ba fidèle na mwana Margot. To tikalaki na Margot biso nyo surtout et tozali ngai Saint Roger Choulay Lofombo quand tozoloba. Donc tu as chaque jour pour tolingaki likambo ezala na hauteur nango. Mais c'est fait que c'est chaque jour au bat bazoloba Margot lingité papa na kundama bona. Margot azaki na problème na bakonzo bakambaka culture na biso ezaki sikoyo bango bazoloba zela bango bazoba zela mais azaki comprité ezo sala skoneti Margot lingo kunda papa na été batu bana sala allusion car na oya zwaki liboso o tout le monde a yebi pour ne pas to sala ba redit et si ndenge nazoloba no boye quand ta ministère ezali il faut Margot asani a poussa sous semaine prochaine. Ah bon? Alors Margot a jugé qui bon akunda papa na l'épée au etikalaki. Na l'épée au etikalaki. Et voilà binomo boyebi festival et salaki 2 semaines à Place Victoire avec ce qu'elle avait na mabo naye na 2 semaines au salaki. Et podium d'instrument coûtait $650 par jour. Na 2 semaines hormis babilo comme sous ba dépense mususu pour ayebaki ke e okoma na jour à l'éloté. Choix exact tellement batbana loba
Margot azana bandenge na ye po ya sala mam na ye biso tozaleka na présence physique biso tozaleka na présence physique biso tozaleka koya pembe na ye mais tout ce qui se passe Margot a salango to asalaki yango to azo salango na ndenge na ye alors biso to limité tozaleka ko compatir mais to koti na organisation te normalement il fallait organisation biso to ngato kota le msusu ya ba orchestre et défilé ndenge boyebi mais sali siko ke sali bongote tant Margot et biso siko programme abi je suis obligé contraint ya okunda papa na ngai dimanche samedi veillez et totuni tout est prêt. Margot nous a rassuré, elle nous avait rassuré que nous surtout ezalaki prêt. Nous surtout ezalaki prêt et banda tozalaki na Margot ezalaki ka lobby ne Margot apesaki biso opposition. La position apesaki biso à lobby non avec ce qu'elle avait na maboko et comme il pratiquement impossible à réaliser ba obseko din yaran ya chara Congo ndenge tozo c'est là. Et voilà to lobby na bon le 20 tiré il faut les boire. Tondi matoku tango ndenge to kutango. La stratégie nous surtout to kanaki et na mai puisque jusqu'à là azoki na mbongo te na ba konzi oyo ba ki par musique neto na ozela. On va bien ça la semaine prochaine mais il y a lobby bon le quoi pas finga mito soka lobby soit poussi date pas tu vas comprendre été. Il a fallu ceux qui subasme zalaki ba konzi batia subasma yemo ba komaki na obanga po oyebike batu musu ba komaki na nzela la musu ba bi ba obeta ye et batu musu ba lobby biso to pesa conseil te mais yoyebi mwana na yo ata sumbelo na liboko okata liboko te osani osukola onka ko bwaka ngo donc Margot asalika posa ya batu ndenge batu balobaye ke sha konga kunama sha konga kunama qu'est-ce qui fait que lelo esali boyo Barbara Kanam azalaki ko prester instrument na kati et sengaki suko Barbara Kanam so asilisi instrument ka wana babi misalibanda et puis bato bazalaki ababi mabongo veye banda esali ke veye e bandi retard contrairement à ndenge bato balobi ke non veye zalité veye kozala kaka neti biso toaki na cha Congo to wana tambla net toaki na partout to lobaki to team ko to tika na dernière demeure na ye nde bomoni biso lisusu te tant que cha Congo aza inhumé azaka na morgue bomona kaka biso to zala kaka nde yango to bana ozala kaka donc hormis wana tozana organisation mususu te on neti biso to sali nyo surtout e bana olekaka na Margot et puis na motema tozaki na ngo biso pe to bana ekongi makaka et lelo au moni tangu na moni déjà ba balancer que réunion et nini veillez zate na sali effort na koma na démentir ngo ata to zalami balé to misato mais lobby to sanzo tankondo to ke to tika yango na ndako na ye na demeure na ye ya suka. Je sais pas sur question mususu. Voilà une petite question encore. Alors Yozara na Chaka Congo. Est-ce que Chaka Congo a mérité mieux surtout tout le monde? Donc la réponse na opesa na bi atanga e pesinga maele. Atanga e pesinga maele. D'ailleurs te pesinga maele déjà pour nandimi pena ke disese bakoko baloba. Oya salaka basalaka e bonoti. Donc voilà quoi donc on a tiré les sons, il y a na me préparer en conséquence. Donc j'en profite de l'occasion pour na go bisa monde na zana Chaka Congo. Na ba déjà nous sauter ko ila ngate linga na 1h. À 2h du matin ya goya. Mais ils ont la voice moto balancer que le bail mokolo na ozalate on comprend chaque fois on a condamné to comprendre qu'il était valable donc je pouvais pas croire que chaque fois on mokolo ku fait cause voilà motuna mosusu to moni autour le bac que non abandé causer la peut-être mbongo mosusu na bakonzi mais est-ce que ba musicien artiste bakoki kosangana te au moins bakangisa ta mwa lichocho moke pour que non makambo eleka na lolenge esengeli et dire artiste basangisa mbongo omoni lelo bravo na bacomédien lelo bacomédien baza pe kaka baartiste baartiste musicien baartiste musicien ezali nga kaka na habité le loso to lobito bana faire face devant ba problème o ezwara biso elo ni to kolembana mais ezali kaka ngana leki muninga so muninga za problème les artistes musiciens ba edanate par contre tozomona de l'autre côté ya ba comédien o lobito bana benga batama boke ngana robisa bango bravo na organisation na ba et
les lots oyo na lobi ba comédien baza organisé. Pourquoi organisation ezate? Ba mise entre nous tolingi biso moko bomana, biso na biso ko betana. Et tant ba misu bazo sala boye, ba misu bazo sala boye. Or ceux qui boza unité, boko sala lo monte oyo eko sepelisa mokilito oyo eko sala ke ba betela bino maboko. Et les lots tozo buka oyo po lelo tout ça na loba na wera son de la forêt. Oyebi ke tant bazo pese visa te. Tant bazo pesa wera son visa te ngai yoyo nga lem sukut nan to kozate. Mais tokena ambassade à France na tchara Congo pona olobela mamba de la forêt. Bon, je pouvais pas croire ngata lelo ata so ezali ngam na dayaki. Ata de la forêt alinga ko yana été. Mais na de à tchara Congo quand même, il fallait pour isa maramona zo beza récent. Fallait quand même tout le monde a signe de vie. Fallait quand même tout le monde a une délégation, mais tout le monde y a ngoté. Batumsou n'en parlons pas même. Toebi, tchala moi na mamou national a zagi na problème na aner à l'époque. C'était Chara Congo. Donc Chara Congo on a évité vraiment na tam sous après 50 ans aux hommes moi. Donc na évité que son soya vraiment le lot ne toza bolikula lo lendo na biso. Ba o bazana ngo balingi batika la ka pe ndengwana netika ba o bazana ngote batika la ka na se. Alors combo ya mona Chara Congo ezolo ba matro. Alors bino bozaki pembe na est-ce que azanga ki bato ba conseiller to abane ko yoka ba conseiller na binote? Et elo onga na koloba ezali boye. Mutu azalaka na ndenge na ye. Donc mutu azalaka na ndenge na ye to banda ko conseiller mais na mito ne toza boye nga na lingu tombeli mbeli te. Mais tobuki ka sort ya otolonaki. Mwana asali pe na mesure kaka ya ba possession wazaki na ngo voilà. Ba conseil bana kota to bana opesa mais conseil so opesi baloba conseil za gratuite so opesi yango za nango fele mutinda zo ngo pratika. Voilà. Merci beaucoup. Notre frère, aujourd'hui, aussi parmi ceux qui ont créé ce qu'on appelle l'artiste en danger, n'est-ce pas, non? Le mouvement artiste en danger, venir en aide aux personnes en danger, c'est déjà là une manière de vivre l'évangile. Et je vous demande de prier pour son repos éternel et demander au Seigneur de regarder, de fermer les yeux sur des faiblesses liées à sa nature humaine et de compter uniquement sur des actes de bonnes œuvres que notre frère a eu à faire ici sur terre. Comme on dit, ceux qui ont tali masumunanga au salanini, ceux qui ont tali masumunanga, personne ne sera sauvé. Mais que le Seigneur nous sauve par pure grâce et par miséricorde. Amen. Nous allons nous lever pour recevoir la bénédiction et que le Seigneur accorde le repos éternel. C'est le moment où tu vas. C'est bon, c'est bon. Et ceci, il est bon à moi. Et c'est expliqué à Jeanne. C'est bon, Nicole, on a fait ici le style. Nicole, on a fait ici. Là-bas. Ah, staff na baninga na ye. Ah, pe. Pe marai paso ki mo 15 000 na ye pe bakaboli. Cotisation na ba mo to na biso. Exacte. Bozon site. Mo to na biso. Exacte.